Voilà, toujours dans le cadre de Noël. Babi place mususu boli la place mususu bat boli na bango. Makalo au monde web singa 1000 francs. Vraiment, to fêter ndenge nini. Parce que pour Satan za to fêter na ensemble. Papa nazomona ngoka kezaka bongo kaka. Esengo ezate pona nini pia keleki makasi nini. Ngoka ya keba ya mame Nzambe sunga. Elo sali pour misale eza su malamu te zaka conjecture mboka parce que mamni surtout soko mboka ezotambola malamu te. Mamni surtout zaka ya kobeba. Misala maboko nyonso kufa donc na osala musala oyo ezaka musala toyekoli mais musala nanga pene eza lokwa tozaka na pema tokumisaka Nzambe malgré makambo eleki na couvre-feu bambongo eza te mais tokumisi Nzambe kaka na momo toza na moke Nzambe apesi biso tofete kaka na bakonza mboka babongisa mboka po mboka vraiment tozosouffrir on eza te mpona kosala so nini te tozosouffrir malgré tosala todébrouiller mwa moke mais tozosouffrir nous les Congolais nous souffrons oyo eza bavie te tomene oyo bavie tobanda omena kala ezali bavie oyo te bon nasepeli mingi na marke ke bozwi eza te mais tosepeli mingi nde Nzambe akomisi biso mokolo yango po ebele bamoni journée oyo biso tomoni te mais biso Nzambe akomisi biso nde tozokomisa Nzambe biloko na wenze soso biso na Congo ekoma viande so bien lukakutu viande comme apparition ya kimbangu na bandoto abatu po kimbangu ya tote na bandoto abatu yenda bongsande likambango po tozokoka ngo te kweleki pasi mingi ndenge tosalaka nde tondosala kala donc nakobanda musala banda tongo ti ba 23h na osala kaka ngamo na kati na lembi mais na minute na osala osali ya mo vandi tanto mo mutu moko aye mois 2 mois 3 par rapport na ndenge ezalaka liboso tozo débrouiller kaka tobikaka na taux du jour soko oye obimi ndozwi soko obimi te moi po ozwi eza te mais kala ezalaki ntango tozosala misala oyekoli osala musala okosala musala une semaine opemi ata 1 mois 3 semaines pe osalaka na ote mais mbongo osali wana ozolia biso pa biso 100% biso pa biso 100% kimia la pe kwa Nzambe apesi biso pema la musi biso bien nyonso la kimia en tout cas vraiment to sepela na biso Rossi News TV et biso ba news ya sika. Oui, to s'abonner massivement à Rossi TV. Kuna to mona ba théâtre, ba émission, ba elubu, musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement ba s'abonnera kaka. O s'abonner, aucune notification. Kuna nde sika makambo elali bébé Rossi News TV. Nde makambo. Bonne fête de Noël na bino balandinier sur Rossi News Télévision et boyi malamu na émission na bino ya sika we ezali bongo forever et ezara toujours ngai liboso na bino Sarah Matumona autrement dit Marcelo de la presse. Le toza bongo le 25 décembre ne boyebi mokili mobimba tozo fêter mbotama ya mwana Nzambe Yesu Christo bino mo boyebi et fête o ezara pas seulement en Afrique eza mokili mobimba. Partout, iska bozali bozo fêter. Mais ko fêter ya bino amsuna ya biso eza ndenge mokoti. Parce que na ebité Congo wa soki Satan fêter ne onga na ebité. Mais ne na monela, neti bena vie azar. Le Noël azawa, ina bona ne peut to risquer to zanayi. Po je vous dis makambo mabezo leka wana mboka na biso ko ndima teke to na période ba fête. Est-ce que bobi ki ba futi ba parenté? Boyebi ke fête ezalaka pa bana biso te biso kola na biso pa bana miki ezaka mo elamba po ba yeba na bango te ba futi papa te ba yeba ngo te. Mais je vous dis que ba futi ba parenté pas seulement wana coronavirus pas za wana na pointe coronavirus sous te ba bakise libiso sous ba couvre-feu et pas seulement couvre-feu ba ndeko ba bolingo biloko na wenze soso biso na Congo ekoma viande.
Le sobe lukakutu viande. Viande comme apparition ya kimbangu na bandoto abat. Po kimbangu ya tote na bandoto abat. Soso et mati na degré 0. Litungulu et mati na degré 0. Donc biloko nyoso biso a et mati. Donc habité poto fêter bien il faut to ça ni. Et dommage que le toit derrière le 25. Ba paquet ba j'ai ba 5500 et comme ba 6500. Donc vraiment biso a toujours fêter bien té. To yebité. Et zana batu mususu oyo batano na ba nyongo ba defaki na ba confinement. Oh non ba futite ba yeli biso du sous couvre-feu. Couvre-feu 21h za nandako même na période de ba fête. Bon, si c'est la manière moi à sécurité, bon c'est bon, mais ba réduire un peu heure. Ce que ça rende ba corona dans la moi population ba ozalate. Tout ça na bino bo mona comment est-ce que population ba otambola makolo en plus, bo mona comment est-ce que ba bazo nyo comme pour na transport. Ba ta roté quand période de ba fête ba récupérer moi mbongo 15 heures en de kangami. Batukaluka bateka ba récupérer moi biloko batu mbongo ezate na maboko donc fête oyo to akanesengo po nzamba komisi biso oyo eza première fête oyo to fêter na présent na biso Fachi Béton mais fête oyo eza lokola te oyo to fêter avant tozaki na ex président na biso GKK Kabange Raïs. Malgré toi, na ma bé mutupe atata ma bé mo likampa malam e mon pisala na. De la presse t'il en a payé sur mbote. Bonne fête de Noël na yo pour l'ambité. Ce qu'on a yo lien deni. Ah. Ba tous wala l'ambité chez biso wala l'ambité na ke pas Montréal na nga ya l'ambité. Donc chance kanga lia na ma tembele. To fêter na biso ba Noël mais Noël déjà ko annoncer que bonne année pe et reinda. Pour nous dire que Satan za, je vous assure Satan za. To ebike, to to na Kabila, to fêter na biso pe mais ezali pe boete. Mais première bonne année on a président Fachi vraiment zéro. Ba futi ba parenté, biloko e mati, nzambe pas fungoli likolo po ope mbula Montréal. Nzambe pas bona ya fungoli likolo. Donc tout mes canons côté ambusana au micro botala, comment est-ce que bat baso fêter? Bat baso lamba. Bana balati transport kuna 21 na ndako tracasserie ya modèle wana ba chauffeur bazo lela kutu ba motard kolobati parce que to ebite mboka ngo to sani couvre fait 21h ta bino moko to na période ba fête pour me monga na janvier ça biso bien bozo casser biso makambu 21h na ndako mbule bando bête ce qu'on a là na arrêt to ndengeni. Vraiment, biso pena, si bino fêter bien, bisika bolanda, biso pena na Congo, mawa. Le bino bata mawa botinde la bandiko no ba code. Ah, bo hésiter te botinde po ba kokufa. Ba kokufa na nenga bien. Yango wana koloba mingi mbanga passe parce que no ka passe depuis tant ko na lié na ngate. Depuis tant na lié te, Montréal mira 15 dengai to tambusa caméra. To kota la mapangu to bima na makadam total à niveau transport niveau population pour na Congo coroné ya ka 21h na moi coroné zate pour na couvre-feu et denga to tambusa micro to kota na mapangu total la ba mabalambi papa ba po ezala déjà qui est libanda moi muziki moi ba whisky ezate bo mona balabala to kota na mapangu botala bana to makadam bota la population niveau ba tambola makolo to kota na ba wenze totala niveau bilore mati et je vous assure de botala makala 500 francs na Congo makala au mono ba bisinga utu 1000 francs vraiment to fêter ndenge nini parce que pour Satan za to fêter na ensemble Montréal Mirakinzi et denga to tambusa micro to la kisabai mboka comment est-ce que biso na Congo tozako fêter Rossi News TV et les news Yassika. Oui, tu s'abonner massivement à Rossi TV. Mbote maman, Mbote papa. Tumoni ozoteka ko yebisa biso atozabi. Awa toza na avenue Mbuku numéro 11. Basisma na commune Kisenso. Na yebite kote oyo Noël ezoleka ndeni. Ah papa nazomona ngo kaka ezaka bongo kaka. Esengo ezate pona nini pia keleki makasi mingi. Pia keleki makasi. Pia ka makasi. Siko to yebite ape to yomona bana bazo fêter mais kuko pepe lo binga yo. Ko lo bani na président na biso. Ah. Yenda bongsande likambango. Poto zo kokango te. Ko eleki pasi mingi.
Merci maman. Mbote papa? Mbote. Donc oui, je suis tous na commune précisément. Awa tous na commune Kisensu. Na avenue Mbamba Kilenda. Quartier Régis des Eaux. Voilà chef, na habité bino koto yo na les les kandeni. Ya keba ya mame ya nzambe sunga habité to moto moni zo sala ya tozo sala mais bazo ya ndenge to sala ka neto ndo sala kala donc na ko banda musala banda tongo ti ba 23h na osala ka ngamo na kati na lembi mais na minute na osala osali ya moko vandi tanto mo mutu moko ye mois 2 mois 3 par rapport à ndenge zara liboso donc musala za pena su ndenge zara liboso te musala beba c'est nini sali ke musala beba bongo conjoncture eloko sali bonsoir eloko sali pour musala eza su malamu te zaka conjoncture mboka parce que mamuni surtout soko mboka ezotambola malamu te mamuni surtout zaka ya kobeba misala maboko nyonso kufa donc oyo na osala musala oyo ezaka musala toyekoli mais musala nanga pene eza art nga naza artiste naza sculpture en bronze ntango baye kozwa marché d'art balongoli marché d'art batindi yango na royal nde musala ya kokufa nde namonaki ate musala oyo boye nakota nanga na musala mosusu nde nakota ye na musala oyo mais malgré na kota na musala on rendement pena ezaka ate tozo débrouiller kaka tobika kaka na taux du jour soko oye obimi ndozwi soko obimi te moi po ozwi eza te mais kala ezalaki ntango tozosala misala oyekoli osala musala okosala musala une semaine opemino ata 1 mois 3 semaines mpe osalaka na yo te mais mbongo osali wana ozolia mais lelo tokomaka taux du jour tokoma d'office bangamba chaque jour soko bimite okolia te habité ba konza mboka ba olanda yo message na ba message ko ça kana ba konza mboka ba bongisa mboka ko mboka vraiment tozo souffrir on est até pona ko ça c'est une tête souffrir malgré tout ça là te débrouiller moi muke mais to souffrir nous les Congolais nous souffrons o ça ba vite to mener ba vite bana mena kala ezali ba vie ote o tuzenga na yebi ba papa na biso bana ko sala ka misala kala bazo futa papa 17 Zaïre na 17 Zaïre on ba futa sac ya loso ezana 1 Zaïre donc ba futa mutu na valeur ya 17 sac ya loso et sur le lelo sac ya loso ndezana so tali bien 50 sac ya loso lelo ndezana salara fois 17 est-ce que lelo ba futa ba salaire ya lolenge wana point d'interrogation ozomona ke mboka soki ba salaire ezana se moi bat ba se retrouver ezate mais batso bana na mbongo omona ke mutu ana posa sasa musala tanga ba futie alors sasa musala donc fonctionnaire tanga na mbongo soda tanga na mbongo alors nga sasa musala oma mutu zo sasa musala zolela le papa na na mbongo te sunga ngai ozomona ke passe ezaka partout. Merci beaucoup. Mbote. Mokopesa biso kombo na yo? Kombo na mama Niclès. Tu habite à Tozana commune précisément? Dans la commune à Kisensu, quartier Régis des Eaux. Na habité Francis le Kamalamu na temps oyo. Na muke onzamba pesinga na sepeli na zuwa ya muke. Ekoki kana onzamba pesinga na journal lelo. Naza minga olubate. Mais quand on koyebisa biso par rapport ya fête oyo na ba fête utekoleka, il y a différence ces années? Ah, le quoi tozaka na pema tokumisaka nzambe mage makambo eleki na couvre-feu bambongo ezate mais tokumisi nzambe kaka na momo toza na muke nzambe apesi biso tofete kaka. Na éviter ba meilleur vin na yo pese pa nani? Ba meilleur vin na na pesi na famille na ngai mbongo Gladys mbongo tantini mbongo na pesi sumbote na tantini na nga meje na mama na nga Alice na kumisika nzambe
na pema apesi biso na mokolo ya lelo nazalaki moto nakokoma na mbula te me nakumisika ye nzambe na oyo asaleli nga na pema na libota malgré makambu me tokumisika nzambe. Merci maman. Mbote papa journaliste. Awa toza na commune ya Kisenso. Na évité par rapport ndenge est-ce que ba fête zo leka comment malamu. Bon na sepeli mingi na marqué que bozeza tema to sepeli mingi nzambe akomisi biso mokolo yango po ebele ba moni journée o biso to moni tema biso nzamba komisi biso nde tozokumisa nzambe nda komisi biso. Bonne année à 2021, tout le monde est en go. On a évité de mettre la différence qui est bonne année à Oyona, bonne année à 2019. On a évité la différence ces années. Bon, différence est Zaka Nenge Moko Kaka. Marqué que Bozunde Zatema, et Zaka Nenge Moko Po, et l'eau qui a changé est Zati. Voilà, toujours dans le cadre de Noël. Babi place Moussous Boli, la place Moussous Batboli, na bangwa. Mbote maman. Mbote papa. Tu éviter à tu na commune nini précisément? Ah, tu as commune qui sensu. Na commune qui sensu, na éviter Noël les autres kandé ni koto. Bon, biso pas biso 100%. Biso pas 100%. Kimia la paix quand nzamba pesi biso pema la musi biso bien. Nyo so la kimia en tout cas vraiment to sepela na biso. Fata umela na ye. Ah umela ne. Brandi Boudion kitoko. Pesi ba na Noël no pana. Et papa na maman. Bonjour. Quand vous avez la Kermi? Hein? À Mboukou numéro 12. Ah? Assemblée fêtée. On est venu pour notre codie. La fête de notre codie. Le vendredi, le 25 décembre, vendredi. La fête de notre codie. La fête de notre assemblée. Alors la fête c'est aussi de Noël. Papa et maman. Bonjour. La joie. Et pas Pasteur Eli. Hein? Pasteur Eli. Pasteur Eli, na Pasteur Abraham. Est-ce que maman sombe la Bilamba? Va-t-il bien? Il est bien? Sombe la bien? Pour le banner la présidente Fati. Nakolo baneka merci. D'accord. Kombo la Daniela. Daniela. Pas un Pasteur Eli. Maman sombe la Bilamba? Va-t-il bien? Merci. Merci ma mère, vous ne pas là. Merci ma mère, vous ne pas là.
Hein? Ça va? Ça va. Bonne année. Axel. On fait pas meilleur que pas.